Papa, au deuxième, tu deuxième. Papa. S'il vous plaît. Maman, potinga. Yo, maman. Oh, là, papa, s'il vous plaît. Papa. Oh, il y a la chose à maman, la n'a pas bien bail. Maybe. Il va bonner. Maman, c'est ma maman. Est-ce que l'eau est là? Maman va ina mobile seta. Deni yo yebieti. Papa, na kinda kana. Pona ni kana maman. Mon côté na maman. Moi sino ye. Oui. Moi finanga. Le do qui les tout qui est ba déjà. Dès ta va nance. Oui. Maman. Non, faut expliquer au thé. On peut expliquer au thé. Non, umete na mukilo na umete na ukufa na umete. Nasengi yutambwisa ngai, nasengi yuzalana ngai, natango nyoso nabelelaka yo, kolo yo manga. Nasengi yutambwisa ngai, nasengi yuzalana ngai, natango nyoso nabelelaka yo, kolo yo manga. Osana kombo na ngasi Gladys na ekopesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo za malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bandeko na kie kokotisa
akomisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango naye kokumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyonso toyebi na ville Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandaki place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pour na basi et pour na basi pe bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ya koya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge tozana banque du sang awe pana biso pendant un mois ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique ba maladie etali kokonda sang koyeba cause makila kosila pamba libumu kovimba ba gastrique hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois pour na 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse avenue Boula numéro 19 quartier Aboula commune Bandalungwa référence église Mangembo. Pour tout contact plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Découvrez rencontre-presque-gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontre-presque-gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre-presque-gratuit.fr est le produit de la marque www.presque-gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Boza ebele bogota la biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chaîne na bino chez Biso Télévision la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs,
avant de commencer cette émission, de la toujours, sans pourtant remercier sponsor Nabiso Fidèle, parce que le baraké sans y tout ça est le côté, parce que après Sibiso, Nyon surtout dans le sponsorisé chez Biso Télévision, ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Alors, je m'en vais dire bonjour et merci na sponsor Nabiso officiel, le respect Nayo, Pelongo, Niapo, Nayo. Merci beaucoup, notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a des sponsors officiels. Il y a chez Biso Télévision, ainsi que Yenda sponsor Chic Mukadi. Alors, je profite encore pour remercier ma membre Nyon Oyo, Bandima Kopesa $10 chaque fin du mois, mais Nicolas Pebogo Bougeti, rentrée scolaire, c'est pour très bientôt pour Nabana Nabiso orphelin. Orphelinat Bravo Jésus-Christ, Atana Bosenga, il y a $1 na part na yo poete. Bana wana bazon akelasi. Le 9 septembre, na bandi Zalibongo rentrée scolaire. Benga Papa Chic Mukadi. C'est que vrai, l'orphelinat Bravo Jésus-Christ, c'est Zalibongo orphelinat, il y a Papa Chic Mukadi. Alors, Papa Chic Mukadi, Acha Mama Wechi, comme responsable, il y a orphelinat Bravo Jésus-Christ. En tout cas, Bobenga Ngai, Bobenga Mama Wechi, pour la rentrée scolaire, il y a Bana Bitike, Nzambe ya Kozangate, Kopambola, Biso. En tout cas, un grand merci pour Bandego Nyos, Oyoba, Kosonga Biso de loin de près. Oyo bazara toujours wana pona ko saba remarque comme ça biso ba idée pour na évolution il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ et c'est ngeli pena pesa bino sango malamu oyo zali bongo boleli mwa mingi ba escroquer pe bino mwa mingi ba lie ba mbongo bo Papa Chic famille na tini mbongo batonga te na tini mbongo pa ya papa sali eloko te yango groupe chez biso construction a tie en place ba matériel de sa construction a kotonga na bino ba ndako yo ye solliciter biso on peut ça au plan fouti moi moyennant quelque chose bah c'est le plan ndaku bah c'est le devis otini mbongo atongelo ndaku pe ba précieux ba clé na ba date oyo ba kopé ça yo benga biso na lombango po ete okoma pe papa lopango comme so somi da mabele kotika pe mabele umelate pe ça lopango no valeur yango to elibino je sais be construction ainsi to esusu na ba kaya forage yo za na lopango za na forage za na maité. Alors, je sais bien construction a éliminé forage na prix moko abordable et na $6,000, bah, c'est le forage. En tout cas, bien na lombango po ete, bah, c'est le forage na le mokolo moko forage ici. Pe service ya cleaner, je sais bien cleaner yé pe susu. Tarabola moto ko sala bino. Bo benga biso na numéro ya RTL ou bien na numéro na biso mususu na beaucoup en contact nga moko personnel Chic Mukadi en tant que président, il y a entreprise. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour na invité Mokola Lelo parce que émission où ils allaient qu'on paie ça, peuple de Dieu, maïe, et puis qu'on tali ça, le lengeni de Mokile, qu'on kende. Maman n'a pêché mbote. Mbote, papa. To, moni na émission na biso, oye koluka biso, on a pas problème aux allées na combien. Comment on a mis? Mata Kombo, s'il vous plaît. Comment on a Mimi? Maman Mimi, oui, amigo. Maman Mimi, nini Mimi on a émission na biso. Bon. Et là, comme Mimi a une émission na bino, ana kimia te. Donc kimia o mutu azalaka nango. La fin na mobali na ngai pendant 7 ans. Nakuti na eloko te. Un simple chauffeur. Nakuta ye ana motuka osala te eloko te. Azala na copine na nga azala na motuka na supplie ye. Nde apesa mobali na nga mosala. Mobula na motuka wana. Kandinga mo pina jira na mbongo male metomo na mutuka na biso pe ya biso moko. Nde tofandaka Nzambe apesi biso chance te ya obota. Ma grande surprise, mobali na nga changé. Er moko yaka bandako te. Er moko yaka retard. So na lobi kaka
afingi suka kwa kushiteka apunga na bota. Te eske kobota eza nde mutu muta provoka kobota obe nzambe nde apesaka bana. Makambo ezomatanga nde na obeto lisolo. Il paraît sentiment à moi c'est mon problème. Je dois peiner dans une place. Sala mwasi lokola nga. Akene kobota libanda. Sikoyo tango yo yawa. Tika na kolela parce que c'est to solo la. Makambo zana no ebele ya ko. Papa. Kopesa mobali mosala eza lisumu. Pourquoi zakine loko te? Fia linga olanda ye. Est-ce que linga olanda ye? Afia Kishasa. Mon mobile na motuka. Yenda komine mère boss. Bakoma kotambola. Nazwa kaba rapport ebele na minute na comprendre bifia na sanzemi na oyeba te. Mobali ko na la suna ndako te, mama tika kolela nano to solo la. Non kupate papa. Ça les pas. Bana te wa pasi mobile na to tara pasi. Ça les pas. Voilà ça qui famille, mobali ngwa na famille te. Ko lobela famille, est-ce que famille mobali ba to déranger na ko zanga ko bota? Naloba selo kote. Na kuma loko eloko pamba na kati ya ndako wana. Dernièrement mama na bango aye. Azu television tosalelaka ke nango. Abi mwana oyo tala television na zate. Tesu masumu susote wana. Bandeko ne bayaka bazwaka nyonso balingi ngana na eloko oloba te. No bono biso bondeni. Siko kozanga kobota na bino ba bokenda omona ba médecin te ba lobaki eza nini? Osali ki bovanda 7 ans mwana zoya te. Papa. Tokipa na biso te. Tomona ka eza ba réalité na vie. Parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango kosala keboka bwana. Oui bana nzambe mutapesa kama na bolingo na biso to lingana ki bana bazala ete. Bana bazala ete. Na sunga ya zo musala na sima na nga bana bazala te. Lelo lisumu ninga na sani. Omo regretter ndo pesa ya musala? Nzambe na nga sa taxi de bitika tala. Oh, maman s'il vous plaît. S'il vous plaît, la grande, to solo la s'il vous plaît. Nazala beto to solo la malembe to kota na mutindo ya likama. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to solo kote nini? Posa. Bino alukolo baba vérité bobengela ngai. Bobengela ngai afana modi vie na ye. N'expliquer bino na misu na ye. Tam so comprendre te tam so bunga na oye bateni balesi mobali na ngai na ebite baba na tendra mbetu bien la pela ke bien. La sala no ye matina. Voilà on a kit maman s'il vous plaît. Voilà na kit to solo là. Madame. Maman. Dans la télévision, aux hommes qui battent les barotas là, ils vendent dans la kit. Non, pourquoi na iti maman. Voilà on a kit to solo maman. Qui vendent to solo la maman. Sois forte. Na bi ko linga mbali no makasi, on a besoin de perdre été. Déjà na bio bana ko la boue. Na besoin na yeba. Izaka makama robota te to likambusu ezali o sali ke mbali na yo akedo komona libanda. Papa. Selon yo. Na lambelaka e biloko oyo alingaka. Na lexa 2 semaines te na sombele ba slip na ye ba single na ye na repasa kango na nesika tsa ba slip esika tsa ba single e ba chemise op na tsaka bana tsa bimaka ngande na ebi couleur ya slip o ya lati na ebi couleur ya single ya lati mbetu na tandaka na lambela ke basala ka mobali ndenge nini papa Mosa Angelo akiti na ebite est-ce que nga personne continue en ménopause non te non te maman ngai
Voilà, mesdames, messieurs, Batela Kimia, parce que nga la linga ki makambo yo toke na musikate, toko te bena mobali na yo, to beta featuring. Parce que celui qui a nous expliquer awa, peut-être va comprendre te. Alors mesdames, messieurs, avant de ça, mobali ya maman na biso za plateau. Makambo ni ko leka na foyer na ye, si je comprends pour la bande ko ba ye sikoyo, ou te émission awa. Maman bomoni ya na plateau ya émission na biso Bravo Jésus-Christ. Elle a un problème avec son mari. Mobala na mobali na yo légalement. Mobala ngaité. Abala oté. Mobala na té. Bon, na condition azwile wana ozo. Asa geste moté. Ukakandi azwi musala, ne sengwa c'était tout comme moi to bala na azwa farti na somé bébé ko libala té. Moi des familles qui la prédote kaka. Présentation. OK. Ça veut dire que maman na biso azala mobali yawa. Ça veut dire que alobi mobali depuis à songaye à se retrouver qu'on a relation naie à joie voiture à chauffeur à comment on se retrouver kasi ayoki ke mobali aboti libani ko batali yena mobali 7 ans à soit réalité raison pour laquelle aloki ko yeba parce que mobali c'est vrai que mon ndongo lobaki mobali azola la susu na ndako te azobozo mo la susu te yango yaki pa na biso to lukilo mobali na yo c'est ça. OK, ça veut dire que mobali aboyene kozonga ndako parce que va mieux ailleurs. Voilà, mais tout ça l'effort, il y a qu'on soit mobile naie pour tout le cas, mais quand on solo là-bas, qu'est-ce qui se passe na couple là-bas. Mais en attendant, total à spot où il y a Orphelina, Bravo Jésus-Christ, on se retrouve pour la suite de cette émission. Mesdames, messieurs, tout à la spot, il y a Orphelina, Bravo Jésus-Christ. Rentrée scolaire, c'est pour très bientôt, le 9 septembre. Donc, Ketsengi, Nabiso, plus rien, tout qui est allé, en tant que ban à Nzambi, pour soutenir ban orphelin. Et je signale bien que GCB Construction, à Kosunga, Batumio, sur la maison de Tonga, ou bien la maison de Lomba, on peut être Kosunga Bino, forage. Promotion à $6,000, bah, c'est le forage, quel que soit maître, il y a placement Isali. Vous bien sur le banc. Bon, côté là, papa, s'il vous plaît, soit de Koya. Voilà. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien, papa? Oh, ça n'est pas. Nous sommes tous bien accueillis, nous sommes pas. Mais ça, il est TV, vous avez bien TV, oui, la TV. Limbisa biso papa. Est-ce que vous pouvez faire sur la mort? Ngana kati makamuna ngana zoka nsabuzo be yanga so nini natikina mutuka kuna na balabala bambutiage banini bozo be yanga pona ngai papa to sala ka bongo po to ya. Est-ce que koyo kapé moi si ya bi ala dikamu sengalo wana. Boyo au plateau ta golo balanga makambo. Problème te ba okata ba caméra to so ndenge. Bakata ba caméra. Limbisa biso papa. Est-ce que vous pouvez faire papa? Yo za mabe. Anda s'il vous plaît. Dans chofa. Nenigo? Bien. Limbisa biso nde to bengi na lombango ezaki makambo eza urgent mpona mwasi le makambo osala ye peut être malamu biso to bengi yo yango moi tokaki mpe koluka manœuvre mpo ete oluka koyawa neti tobengisi yo et tout est ce que okozwa temps ya koyoka mwasi na yo ana besoin asola est ce que motu na komona s'il vous plaît papa nga komona nga papa papi. Papa papi. Oui. Ah, papa papi, okimi ndako. Okimi maman ndako. Grand chofa. Doya yo betre bien maman okimi ndako. On te abib ozomona terrain boussé. Alo bagana zomona te okimi. Yo zabi lo bila fora. D'accord, limbisa grand chofa, limbisa. Maman bana. Mobile na yo yeyo. C'est peli comment na ye?
osebeli komona ye. Merci beaucoup. D'accord. J'attends sur la neka signé ça. Tu n'es ma camunioso o banoko mituna. En fait au juillet et pour au monaï. Bon. Mamma na bengeli yo awa. Mata volume pardon. Mamma na bengeli yo ana ndako to se comprendre ti. Et puis au monde na paye ti. C'est na eba benda pelo benda na regretter. Papa Papa. Poni obosa ni mbangu boy. Pona nini obosa ni mbangu? Mimi wa misike. Olo kata pasteur na bino seba nani te ozobenga ko oyala ngama biloka boy. Yo ya église na biso. Ya pasteur na biso kasi loba ya komi pasteur. Yo ya église na biso. Loba na église. Église. O banbando no ko sambela. Ngana wa loba makamususu. Papa loba makamususu. Okay. Tika loba makamususu. Ta loba mamongo loba. Mama yo loba yo ngeli mobile zani yango to solo entre bino ni bale to soit na te chef. To soit na. Mais chef nazo kama boy. Oui, ngabe nazo kama ka ndenge zo kama mais faut prendre ali tout le ka koyeba qu'est-ce qui se passe. Madame a ko se plaindre à le bio ko mona na te. Aloba kasi. Bozo wela bani toujours papa yo do sala moi si ba remarque enfin pas mal zela toujours que malemi yo en tant que chef ya libota ba remarque ni ko sa moi côté ni a bon sarate aza moi si côté ni na bon sete na ya kanda ko na lié na muto makambo belé OK père moko so na yete na benga kae to moi na exacte ba côté na bisu mona ba mutaka mbo bango koma banini ye moko père mo so yese na kuletar ero ye boy de fois banaka ko do ye azalaka ne kimete soko bimi kaka amoni kaka neti do ko meka no kuto ko sala ka moko te do makele na ye yango ne kimisa ngo makele na yango kimisa nganda ko makele ne kimisa nganda OK mabe musunyo mona repa moti mabe aloba kama makambo ngana sala kae kaka ye moko aloba ata so ibi bit o ngana saida kama makambo na saida. OK madame yo kaki makambo nini ba ebisaki yo bali na yo yeyo papa boni vérité babomba yango te bon makasi poto yo vérité babomba ka yango te. OK asa mobali nanga OK tosani 7 ans nakuta mobali nanga ne lokote kutanga ne lokote loko nini kutanga ne lokote aza chauffeur nakute na mutuka te nakute ka bongo mais tellement na lingaka ye ninga linganga pe na sepelaka na ye tovandaka na biso pe tomei kobunda copine nanga za mutuka nateka nakelelela ye mobali nanga aza chauffeur mais aza na mutuka te oyo ede biso nosata na mutuka nde ayedaki biso azwa mutuka ndosa tozalaki na biso mpe bien mais tant que ko économiser mbongo to sombi sikoyo mutuka okoma kotambola nango oyo akomi mal vie ko mal vie to so mutuka to sali to so mutuka na bala kiyo na kina ko pesa product na ndako na bino pe na tingi wani bala nini hizo pesa kati combien de te combien kati ya mwana pe ya ndako combien kati ali to solo kama na kimia ala mwana ko te mana ko kele solo la OK te loba ka sinyo soka loba nyoso te to solo la ayi to solo la OK mususu loba ba loba na posta na yo OK d'accord ayi yo te OK papa ba to tswana te alors loba singa ye banda ka so mutuka wana na comme esclave na katanda ayebi na bonsaka bilamba na ye nazalaka na ye bien ezali devoir na yo ya mwasi ko devoir na ngo mwasi ko sa bode kene na ngo azo na ba poloso be ba député bode kene na kateza ba polo na ngomso ba député za na kata camion ezaka na ngo so eta ko nini siko la mo la bengeli mobile no awa eloko na bengeli ye awa eza boyi nazala suna kimia te pona nini ozala kimia akoma ko créer ba problème parce que nga na obota te papa c'est vrai que koni ya ferenga na obota te po yebe obota te nda tazemi tazemi te nda tazemi nga tazemi te bon siko ko alobi vérité alobi ka vérité ngaba ndeko na ngaba otseka ngai famille na ngaba o déranger ngai obona bo ba ko zo teve na ndako mwana lobeza te nga famille na bino mo bafinga ngai komba tena discuter na yeso kana lebelo ko mobo nyoso tata bona bota kati do ya ko maka po bota kati ka bota ka cha bota kapiti to kenda siko na baba
to basala ka so ba biloko na bango ba koko eloko ni na mérite azo ka zemite siko ngala sala siko nini ngala sala ni ngala nzambe te mutapesa mabota te ngala ka mobali neti mbali nyoso to yeli ka muke so bo discuter kaka lokola ngala bota te lokola ngala babongo ba yebi eti na balopang to bana ka to ngala babongo obi ko o mutema mabe oloba ngoti ba fante ba koyoka ndo so yo malembe eye moko ko makali ka muke ona bota te so ba nyoso ba yebi ki abota te siko ngana sani bon siko problème ango ezani ya po naza besoin lobat atika ngana okimia okay lobat ngeza bien te na ko ela a ozi problème te lobat siko eloko koko ela nde awa te zelo ko na ndako awa mona nana mona awa ko ya mona ndako yo kima ndako ya kima na ngana kute dérangement ele okay atiki ndako eza problème te okima ndako pona nalala na camion na ngai te na ipa camion yo camion wana yo yo zala bomba kambo ngom na sala musala mona pati butu mo baso ba bominga na nzela ezala ka bongo te bona vika mutu no so voit comme ça obiteke branchement za na kini yo sala ki branchement sili bongo ni papa est-ce que olingi moi c'est la même bongo la tuna na yo est-ce que ozaka ka ozo considérer moi sur net moi na yoto okomona ko mona place mutu ah yo tuna ye moko kasi ye mutayo ko yebisa bino na yebite ko amoni ngate lelo ko te ko mona ngate nako kende na ye wana il paraît ate film rosé sangwa mato nyanga ese komi yo ba biso te mo sana ozemi ba ebisinga yo ebi mo sango papa s'il vous plaît osangani non ko pardon osangani non ko vanda est-ce que vous vanda bien vanda bien noko pusana pumbukelo penda biloko osala na sala awa te to solo to zaba to oza responsable penda lokuta makasi mama papa s'il vous plaît o tuna ngale camion na yayo mais ça ebilo mi balete non papa na ba loba ke mutu ka wana ozango na kwa mutu loba loba moko te loba kama koyo mama ngai tuza mwasi to ko na kotiko peka lobi lo ni obangisa ngai o vivre ça fati nini o vivre tena damu kala biso nyotso mama yo ya to le solution to mo twa tsampai papa bongo siko mama mbuya zo lo ben papa o tshenzemi to tshenzemi atete moko zemi papa nenga tona ke o seke njo ngwa yaka na ite mona na kate tele ba enquête pe to jufi yango pe to bengi yango yemo wa yebisino ka sana zemi nanga azo kamwa numéro wa yango bilo bokozala bokozoye wapi bokozoye sika noko loba papa na ngai kanga singa manini nazala besoin bo soina te yo botaka no te kako chama kile papa nazala besoin yo taze nini ngalo taze mo so yo taze te lo ta tala zolo bana makambo mama bo soina mama bo soina te o como de na de borede o boni ko tala mo yakena ngai mama no ala uka bongo mama na ni bana na no na bien est-ce que coupa boni bo na yo boni bo noko kolanda ba 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 mingi bana ba sitende ni yo bana na kisayo mona mwasi ndaba mata kisayo bana toute solution bito koteka mutu oto kabani mbo mama vanda vanda kasi to solution te mama na ngai
Oh, toxa. Ouais, mais tu as tatana. Non, na lobby boy. Na yebi si on a la moi. Tatana. Na lobby. Na wona camion na yo. Na moi c'est na kata camion kebi misai. Kebi misai siko. O mona. Moi ça dit toko bon kuta leki o kuto. Aleki o ko mama. Na lobby. Nazo. Comportement moi c'est beau. Comportement moi c'est beau. C'est nanda. Moi c'est nanga leki. Mais papa, yo no tshwana na moi si vraiment. Atso na plateau. No tshwana. Apo ke na so. Mama ba. Yo Non, c'est encore respect hein. Respect. C'est bon s'il vous plaît. Moi c'est la qui toque on est dans la problème est ça. Abota na zone lokote na zone akufeli papa na zone et tout là toko kabolango et tout là problème te to teka mutu kala boka toko teka mutu kabolango et tout là moi c'est la bonne teka kende na badara atana mangenge kende na ke pas kana kende kana kuana non comment akoya na TV point OK problème te asali mabe c'est calme ndiko na lobiaka nga na bota ka na obanga pe sute posa yebi yango déjà OK ndiko yebi yango olingo sala nini olingo sala nini otala ngana yo otala nani otala na ebiso nakolakisa yo ngana ndenge mosalisa te nakolakisa yo na ebiso olakisanga lo te s'il vous plaît olakisanga lo te mutuka no tozela tala moninga oyo weshekile asoa mutuka ekobeta eloko te ekobeta mutuka mutuka wana lobake mutuka wana ni eloko ezali papa ngana so accident quoi c'est la caméra comme maman ngana so accident eza ring moi si okubisela ngai OK vana nona attention hein attention yo moko vana to sakana ngai vana s'il vous plaît moi c'est la vie que c'est la personne ko kanda bien maman nini yoni boy bani wapi zongana boy na tuna pena yo mama nanga yo bota c'est yo zongana boy zongana boy zongana boy kusanga boy te nino mama nini zongana boy yo mama nini ya mama nini boy bani wapi s'il vous plaît nini mama botinga basi bana mama nini mama na ngai perbo mondia mama nini kozanga ba vérité maman wa tu yana s'il vous plaît maman kozanga ba vérité papa vana s'il vous plaît kozanga ba vérité voilà mama vana bo vana ça bien mama akufi yaza mama wa botinga mama botinga yeyu mama boti yo mama akufi et bon yo yebi mobile ya mama no te depuis kala mama botaka yo yebi ete yo mtoto mama oh c'est là papa s'il vous plaît papa oh yebi la soka sa mama na bola na la kabiri mbali nebi mbani oh yebi mbali na yo mobile ya mama no yebi nebi te pour la nini tout cet là parce que maman azana y plus de 7 ans oui mbala non na kinda na ndako monte pour ça ici comme monter na maman ta usasa ba jinga te mama na bota kate comme ça maman la bien encore
Papa, maman, oya kutinga. Ngena telemi. Abota kate, yo pozo to te fa bonne. Ngena telemi po. O to te fa ni maman, abota kate, abota kate. Maman, c'est ma maman. Ngaske lo elekela nga. Maman na baina mobali osteta, ndeni yo yebieti. Papa, na kendaka na. Pona ni ndako maman na mon côté na maman. Père, na mwana ete. Maman. Ya abota kate, tika wale la wana. Ya abota kate. Abota kate. Bonga na swali, akapita kama ya mwana. Ya bita kama mwana, pasi avina ya betela ngai. Non, comprends, tu peux expliquer ngano juste ces animaux. On va expliquer au niveau de maman. Maman na ndenge. Maman na mtu. Abota kate lo. 25. Maman na nga. Bana na to solo, bana. Pardon, s'il vous plaît. Pardon, et non, ils ont les kelanga. To solo mo muke. Bana na bo. Mais comment non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, to bana. Maman na ngai. Maman na yo. Mais papa, s'il vous plaît, tu sais calmer nan. Obi ils ont pensé na vertige. Je ne vais pas comprendre. Et ça me ndenge nini papa. Moi na été. S'il vous plaît. Moi na été. Yena dans zemina. Moi na été. Oui. Moi sino ye. Oui. Moi sinanga. Le to qui les a toto qui ata ba descend déjà. Descend ba nani? Oui. Mama. Ngana tsoka na matadi ayaka ah. Aya apela sola penda. Poye mo ka pa tu senga zo enda. Ya beta isola mama la bango avana na matadi kuna. So mama la bango na kisasa ndenge. Seki na yo poza lo kutoto ndenge. Ako mama no ndenge. Maman, problème est nini? Par contre, un peu joli, c'est quoi les problèmes? Ni les autres les cas, on a pas compris. Na fait pas péter. Voilà na été abota kate. Abota kate, abota kate. Expliquer yo ni. Yo kana nu ye na. Lo ba mingi. Ah pesa ngata na lo ba mingi. Bon maman no ndenge. Ba maman bazali ba maman leki bazali ba maman kulutu bazali. Papa, yo kangai. Kula ndete liboma. Problème nini kasi? Mwana na ngai. Aja 15 ans. Kande ba odeve jana zo nzema mwana. Ema natanga zaki mwana ke mwana biti. Tika mwana. Afona pa. Na utamataji. Zambe. Na utamataji. Antuka kolia na mwasi benda kolia na ndokia. Ndena tika mwana. Tokutana ka na kenda ka to mwana na kata benga koli boy. Na invita. Temana ana mwana ngai ya jeune fille déjà. Masonyo so abeti la pe. Yo sanga mama binoza. Mwana oyo avana na mama nanga. Mais ayaka kishasa pe. Tuke quelque part to kutana pe to solo biso ayebike na bala. Do bombela nde mubai na oki obota te. Yim to bomba secret. Abota kate. Mwana ete. Bomba nanga na betela ete. Abota kate. Ya koza na mwana kitoko bo. Pa ipatsa na mwana te. Na mwana asambebe te suki ngana na mwana MC ko gêner e mo suki ndeni. Wana zo koza pa mwana za kitoko. Mwana yo bota masi ya boy. Yo bota mwana boy. Papa s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yo bota mwana ete atika ba distraction. Tozo kene maleme, tozo atika ba distraction. Maman, siko tangu yo bombeli mobali na okay. Ozala na mwana. Yaya. Natuna nanu ha? Yo uchi wapi? Bokuta na ende. Asa chauffeur. Mama. Oui, zakande za na uti na nga na za matete dans sa voyage ya Kinshasa. Nde amene. Sa wana tsoiba ko. Ndoki. Kusolo la ka. Ndoki. Vivra kande za na ka mosamba. O mwana masala ta kuma mwana. Mwana ngobota na kindoki. Ta familia ndo babeta lisola kobota na yo ka. Oh, nga nga nanu. Mama za motema mabe makasi. Comment c'est possible ye azala ndako libala abomba ngai abisa mobali nete kaza na mwana bon siko ko mwana ndi do yo peut-être mama za ndako libala mama za motema mabe ozotia otinga no non na surtout na mutuna nota ya ça le fort ya répondre na biki boka battu mama na été mama aussi na ya bota kate mama za na ndako mobali asala so geste asa ila geste mais na kina ndako na esi pona nini na na tango
wana te. Yo no na tante to mama pour benga yo te. Pona mama mi ba na pete espace na ya ndako na ye. Pona nini na pete raisonner. Na comprendre na ndako na ngana ni yo ba bota te. Ya bota te. Soki na ultima date okuta na quelque part to bandi to sol to meli c'est tout. Mais porte sa ndako na bango na yebi. Na yebi pe mobala ngo te. Papa yebi te abota kate. O mwana ete ya kosa na mwana kitoko boy. Et puis c'est nemo so bien ba ko ba ça la geste. Papa s'il vous plaît. Ba ko ça geste ya près de toi na. Yo ça ki wapi? Nazala te. Ozala te. Ata photo ya mama bino na mobala otiko mona te. Nazala te. Ya kuta yebi sanga ke mama na bango na matadi. Ya yebi sanga mama na bango kisasa. Ya sana mama kisasa. Tota mama kisasa ko patanga bi sana kwa mama na bango. Ya baka mama na matadi. Mama sana bomba. Go na micho ozui mama na mwana. Oh, ngala su mama na mwana te. So o mwana ete. Bashenyi no usa sangai. Nalo bila oti. Ha? Bashenyi no usa sangai nalo bila. Non, okufa umela te. Non, s'il vous plaît papa, te calmer non, s'il vous plaît. Aloba maman, maloba. Onde na zabu, so na uti matati. Maman tokuta neka na ba restaurant ou na ba terrasse. Ko mama me manga na ndako na ete. Mama me manga na ndako. Na ebi porte mama bimela te. No yeba ndeni ke wana za mobali. Non yeba te. Plus de 7 ans yaya. 7 ans maman za na mobali. Ampe sans opportunité te. Na yeba porte o ya bimela. Yo bo tsala opposante maman mobali na yo te. Non opposante non ndeni. Non opposante pas na ngandi. O ya Kishasa. Kishasa me mobali ne sorti pas maman. La signe à respect. Tu connais makambo onyo sekoi yo zui ou comprendre on ndengini. Ozo mona onde. Non mona onde tindoto, non comprendre ti. Ou non comprendre ti et puis ça nga passe non kokate. Mais maman, na ina yeba pourquoi oboma mwana na yo epapali. Mama bana. Pourquoi oboma mwana na yo bomela mobali no tebota. Pour kolisi déjà mwana boye, lo ne so bombela mobali mwana. Non, faut expliquer au thé. On peut expliquer au thé. Non, non, vous mettez dans mon kilo, non, vous mettez dans mon couvert, vous mettez. Voilà, mesdames, messieurs, est-ce que Toko Kate Mishawa, papa? Yo kubanini makapu. Mwena yo. Na mama bino. Sikala kani botikali wana. Sikala kani botikali wana. So ya aso ayo kola ka bombo kwa mimi na ndako na sikoyo ame maona ndako na. Yo mo so bokelongo la fe mo bokelongo na bo yo kana bino. O meka no tuko benga ngape sutu. Ay, mama, mwaka yote mama na moya yote. Mama kalazala mwana kalazala ngati mwana. Kasela ngai mama. Mesdames, messieurs, on a la fin de cette émission d'aujourd'hui. L'émission était à Bisso. Ceux qui se mettent avec les stagiaires étaient bye. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.